Vérité universelle présente votre humble servante. Mbote na bandeko nyonso balandi ya internet oyo balela masolo ya YouTube ngai mosali wa bino Jemima Nkunga autrement plus Joanita moi la classe ya Maele na bengi sibino tout bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle wana bo banda kolanda ngai tokozala na be mission moko ya ebele misala ya kitoko makambo ya malamu oyo ngai na bino toko passer ba mwa moko ya kitoko na chaîne na biso Vérité universelle na yango lokola yo oza abonné na chaîne na biso kotikala kaka yo mokote benga bandeko nyonso ya mboka nyonso bana poto nyonso oyo yebi na ba Autriche wapi benga pe bana Congo nyonso bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle makambo za na chaîne yo ya makasi taka kanga moko Jemima Nkunga na koti makambo ngo ivoirienne mora makasi mbange laliawa tokutana. Mbote bandeko na biso nyonso bachara internet bino moko boye masolo ndenge ezalaka tozolanda bongo wana émission na biso expression des artistes lelo ngai wana mosali na bino obengaka Jemima Nkunga autrement appelé moi la classe ya Maele donc bien que bozolanda ngai yaya abonne-toi massivement benga ndeko benga papa leki nani à s'abonner la chaîne na biso ezali Vérité universelle donc lelo tozana artiste musicien moko ya mboka na biso donc bana poto azana biso elongo tokoyeba yesoki azali nani pe nini azosala na makambo oyo ya kotisika bongo wana tozana ndeko abengami na kombo ya frère Deo Mwanda na yende tokobeta masolo elongo moko na ye ndeko Deo Mwanda bonjour. Bonjour maman Jemima. Boni yo. Nzamba osangolu na ye. Boni santé libota ba affaire. En tout cas ndeka tokana na nzamba bisenga ko batela ngai ya kubumba libota na ngai ya kulungola maladi musika na ndo asa kande tokana. Ya osaka mamne bayo kanaki. Mais frère Deo basongono pe panzani partout to ebaki et pas frère Moïse Matuta na le moissonneur penza elo nini c'est tinio sala elo no moko donc osala borna o moko yo moko ma pe chef na ndenge na yo kaka ki popularité o toni. Au fait orchestre na biso na corriger mukeza ezaki le moissonneur te frère Moïse pas loin le moissonneur ça la profondeur. Donc et le tininga kolongwa na frère Moïse Matuta to bebanité ezapé succès te parce que yango te but na biso bana nzambe donc eloko sali keto kabwana parce que c'était le temps de Dieu. Moi je pense c'était le temps de Dieu. Dieu a voulu qu'est-ce que to kabwana tu sais des fois Dieu est pour la séparation mais pas pour la division. Donc Dieu peut permettre bah tout se séparer mais pas se diviser. Bon comprendre kaka ce qui me temps de Dieu banda kala wana ngongo betekteka lelo yo monete na koki yango bimaki posa elona. Au fait so boti mwana na yo so boti mwana côté école maternelle otangisi ba classe comme na moment mwana pas lobité na koli na kendo zwanda ku pona lukanga molonga ko bilom kitera non. Donc on n'est pas appelé à vivre éternellement ensemble mais ce qui compte de garder de bonnes relations et de vivre selon ce que Dieu veut. Donc il y a un monde le plus important dans Moussa Nabiso. Parce que bando comment na groupe na yo na eloko na mo comme il propre chef na propre leader. Ça fait combien des années et puis combien d'albums déjà yo ont réalisé déjà? En fait na longwe na la profondeur depuis 2011 si je ne me trompe pas. Donc 2011 til lelo so calculé c'est à peu près 8 ans si je ne me trompe pas. C'est depuis lors. Donc après avoir que pas frère Moïse Matuta, j'ai travaillé mon album. Après mon départ, j'ai travaillé l'album Nangai, je pense une année. Et en 2012 en mai, j'ai créé donc structure moi et accompagnement quoi. Structure moi et accompagnement Nangai na misala na osa. Avant Zala et pas frère Moïse Matuta, obandaka koyemba wapi. Pour misusu toyoka ka ona bandaka nanga et pas frère Kingani ya moto songolo pakala. Mususu pour yoka non na bandaki neko de dimanche baboti balaksa kinganzela wana yo sikoyo bandaka koyemba wapi. En fait nga koyemba eza je peux dire héritage hein, parce que ma mère était aussi choriste et mon père était dirigeant ya chorale et na nzela na bango na botami.
et na côté école de dimanche des alakaka moi na nyonso na bande ko se démarquer quand na koyemba quand c'est individuel na yembi et c'était comme ça jusqu'à ce que après la mort de mon père en 1999 na 2000 je me suis lancé na musique de na kotaki na église mo ezalaki na Kasavubu bandeko ba bi Congo na Kasavubu na Busumelo na Chaba ezalaki église moko là j'avais fait 6 mois na monaki na ko évoluer ma caste de na ko rejoindre sous na Busumelo likolo na Éthiopie na ko na église na la grâce au naza tilelo. Voilà, avant de continuer kaka masolo na biso ya lelo, nazo profiter on a payé sa mbote na le boss nangai John Simao, le boss est à la Raïmro Mokondi à Vérité Universelle TV depuis la Suisse. Na bossanité le superviseur Papi Ayemoko tala kaka masolo. Na bossanité derrière la caméra, je vois Eric le monstre, donc penazo profiter na pe sa famille nanga mobimba Geremba ya Luzolo, mes condoléances au tobung signe de konabiso confort nanga lelo tozo lelaye frère Deo groupe oyo bandi koyemba sikoyo sali bor na yo wana kombo nangoni groupe na biso kombo nango structure na biso oyo bengo bor na yo wana za structure na biso kombo nango Doxa Deo musique. On pose de l'eau, on a bien un bon. Vraiment, on a moni que ça peine à rater ma cambango. Le lobby comme on Doxa Deo musique. Pourquoi ka Doxa Deo musique? Ok, mo sika na minoko ya bato mo susu po na nini. Au fait, comme on a en latin, na linga ngo makas. Donc quand on dit Doxa, c'est la gloire. Deo c'est Dieu. Donc c'est la gloire de Dieu tout court. Est-ce que na maramnayo wana na groupe nayo, il y a aussi la gloire de Dieu? Oui. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Au fait, la gloire de Dieu, déjà, tel que Nazar reflète la gloire en Zambé. Nazar reflète la gloire en Zambé. Et dans mon groupe, on n'a que de chrétiens. Mon pagan nous a raté dans le groupe Nabiso. Donc, ils ont les sangas en Zambé. Or, là où 2-3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, quand Dieu est là, il y a la gloire de Dieu. C'est Dieu qui domine. Donc, c'est la gloire de Dieu. Et quand nous chantons, la présence de Dieu vient, il y a des témoignages, il y a des gens qui se sentent consolés, au mité mezoka qui consolation, solution, problème. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup, et ça prouve que la gloire de Dieu nous accompagne. Vraiment. Yebisabiso. Misusu balorobaka bazali ba artiste musicien chrétien, misusu bazomi benga ba adorateur. Siko parmi les deux, yoza place artiste musicien chrétien to adorateur. D'abord, adorateur ne veut pas dire chanteur. Être adorateur, je peux adorer Dieu par mes paroles. Même si mon cœur c'était mon silence t'adore. Donc être adorateur, ce n'est pas dire c'est lui qui fait de la musique. Être adorateur, c'est celui azo tambola selon parce que l'adoration c'est toute une vie. Azo mener vie naie selon ndenge nzamba lingi. Donc vie naie zo kumisa nzambe, c'est ça être adorateur. Et l'adoration ce n'est pas seulement multiplier des paroles nzambe nazalaki boyo salinga boyo non. L'adoration mais au fait c'est toute une vie que nous menons. Nous tout en monyo akumisa nzambe. Donc nzamba zu gloire à partir ya etambola na façon na rozala. Au fait c'est ça. Moi je suis un adorateur mais je pratique la musique. Tu peux pas, Rose en avoir au yembate, mais Rose en adorateur. C'est ça. Bana poto, bayakin, bozo mona kaka, yo musicien chrétien zo landanga ibisika nyosoza, omi benga ko nga za adorateur. Yaya. Mi bongisa déjà, yeba ko sala déjà pas de choses. Donc omi yeba kenaza artiste musicien chrétien toi adorateur parce que le frère Deo a démontré les bisous naniaza adorateur pe naniaza musicien chrétien. Il y a le vrai et le faux. La Bible dit le Père cherche les adorateurs, le vrai. L'heure vient déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis adorateur mais ta vie ils ont reflété na ozo sa ozo loba. Donc carrément tu es dans le faux. Là aussi, il n'est pas un musicien, beaucoup de gens belé. Comment on n'est pas un monio buena lopete à mon nene na lisapi. Mais bino ba musicien chrétien beaucoup de mawa. Comment on a bino mati mon amutu ka filmer on peut ba bachela bisowa. Pas moyen. Il bise bisonné à la nini qui célébrité oh qui te fait caca.
Au fait, nana lo belo moko. Musicien za mutu. Musicien za molimo mo santoté, za mutu za na maina makila. Je retiens eloko moko moyembi moko pe amuni na mboko ya biso biso ki to banga nzambe ezate parce que makasi na biso. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Au fait, biso pe to laksara pe volonté wana parce que le Saint-Esprit te dit ne fais pas ça. Mais c'est à toi de choisir. To laksara pe volonté wana ko tambola ko se forcer ko banga nzambe. Tu sais nature a mutu ebima soki azui. Mutakoza mobola zan eloko te omona zo bonde la nzambe ko la l'église mais ce qui a vu le vrai nature na ebimi parce que mutu déjà de nature on est pécheur comprends to bundarane eloko wana notre âme est un siège ya ba sentiment ya makambo ebele et to bonde la ka nzambe asunga biso bao bakwei ezate ke to banga nzambe ko leka bango peut-être ba bonde la nzambe ko leka biso peut-être bazaka na détermination ko leka biso mais pourquoi bakwei mais le vrai défaut il y a bino pe ba chrétien à Congo, il y a bino ba journaliste na biso. Le vrai défaut c'est quoi? Bolingi ko tombola mabe. Comprenez? Omoni ce mutu akwei. Et le but est que aza mwana satana. Ça peut arriver au beti libako kwei. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ngalo kwa mo Christ seni. Na simbie, na telemisie. Mais biso sarani ba chrétien lelo. Omoni muninga libulu azo kwei ozusu nzeto beti pou akwei bien. Comprends? Est-ce que Batoune Swalbara, bino musicien, bino banani, qui a déjà pris le temps de prier pour eux? Bato bazo koma na ba internet, qui a pris même 1 minute pour dire Seigneur, aide mon frère au hasard la position, au hasard la situation. Il y a peut-être peu de gens sur 100% au monde, 98% de gens qui critiquent mais qui ne prient pas. Au peso taliba fina bango au Bible lobby, au na sali sumuta tombola libanga bamba. So tali pe muto azo critiquer, tu regardes sa vie. Au moni azatana akofon la même pambanga loba mais parce que muninge tomba tu as le droit de critiquer de crier ya ko loba sengeli mais oh yo moko o conscience na yo ezolobela tu peux pas le dire donc moi je vais dire que baza batu biso toza batu prier pour nous to koya na mabete parce que ngabwe bon makambo na ebi na ngote mais ba o basali yango prions Dieu nzamba sunga bon baza bana nzambe ba se relever ils ne sont pas de Satan. Baza bana nzambe baza ba démonter prions pour eux nzamba sunga bango batombola susu moto. Oui, voilà, j'espère que le message est le Kapenza qui toko makasi awana kati ya Vérité Universelle TV. To betape mo masolo moko ya yo moko déjà album na yo ozo bongisa titre na yango nini pe déjà combien de chants déjà ba titre ozo na kati ya album na yo wana. Déjà na bimisa album moko. Mais album en yokanité? Bon, album yokanité oui, c'est vrai. Mais bandeko bazara na poto, oyo balandara ming ba théâtre Kinshasa, so yembe banzimba nzela mosusu te na kolanda, bobelese, ba yosoke, ba yokarango. Mais ce qui est vrai, ba CD bimakité. Na niveau poto ba CD bimakité, vu que producteur nanga a compliqué nga momuke, si je peux dire bon, to yokani pena bien te. Depuis 2012, Azo album Tilwa Bimisangote, je ne sais pas pourquoi. Bon, gloire à Dieu. Et je me suis dit, le col a produit Wana Sebimaki. Na revanda boete parce que nzamba lobi pe mingi. Comprends? Na bomba message, nzamba lobi mingi faut na sala sumu susu. Donc c'est depuis 2015, na lancé qui officiellement ngamoko na bimisa kiango. La bimisa ki 1000 CD aussi si là déjà kala. Je me suis dit, bon, là c'est lancé un projet Moussoussou. Oh non, ça a tout au titre c'est trop tard. Ils en ont 10 chansons. Voilà, nato ki biso moko voix o ebimi awa donc bande kwa poto. Hein, na bi ke bino ba papa poto, ba mama poto, ba beba poto, bo simba mbongo, hein, comme au boss John Sima okenda poto tanga. Frère yeyo mtocha maboko yeyo mwana bino le frère de mwana donc mtocha maboko yeyo. Pourquoi seulement album na yo intitulé ngo trop tard kokolo ba pe Jésus revient prospérité pour bino mikolo komaka ko yema makambo mais yo intitulé ngo trop tard. Pourquoi seulement titre wana? C'est trop tard pourquoi? Parce que Yesusi a comment à Salanyo son écoulus. Il a dit il a tout accompli sur la croix. Mais le problème c'est quoi? Mutumo bola mugi na tongo, abotami na ega abigete mwana boa robongate et a signé pe na monde banga ténèbres.
Or, la Bible dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance, nous condamner. Comprendre? C'est trop tard. Parce que la Bible dit, et puis, il y a un citoyen. Vous comprenez? Comment il y a des choses au faux boy en boy. Tant au boy en pesa na fêté na vie na. Mais tant on comika te balobi na ngai, na botate balobi na ngai. Tu vois, babino go balate. Bible bi nanda kone Bible bi à Salé Mobali, l'homme quittera, la femme s'attachera à na mobali ne ba ko nzoto moko. Mais pourquoi on a balaté? Pourquoi on a balaté? Donc au fait c'est ils ont biloko révolutionné ngana lobi. Mokile kondana ngai ngana kobotate na lobi c'est trop tard. C'est trop tard. Et si comme maman na mokanda, et si comme maman na Biblia, nanda konaye komba kozalate. Moi si koso paze mi pe ya kozalate. Et si kangama na ekuluswe. Vraiment, l'album na yo, on a combien de titres? Il y a combien de titres au Bongisi? Puis les sous, est-ce que Coco peut s'abuser quelques titres? Aux anakati album, il y a c'est trop tard. Nazana 10 titres. Donc en fait, il y a 9 titres. Nachina bonus, moment où il y a adoration à 15 minutes. Titre ça, toi on na kokokate. Là j'ai dit, musika na onzambe na kokokate. Na kati ya album na yo eza na combien de titres ya banzembu oyo bongiseli ba la nzambe? Mokile kondana ngai ngana kobotate na lobi c'est trop tard. C'est trop tard. Et si comme maman na mokanda, et si comme maman na Biblia, nanda konaye komba kozalate. Moi si koso paze mi pe ya kozalate. Et si kangama na ekuluswe. Tu sais, il y a des choses où déjà nzamba sala bongo depuis Yesu Masi akufa ne kulusu donc etikala bongo. Abi tout est accompli. Il y a des fois les gens disent que yondo zabwe na laquelle okobongate, okobotate, okosaboete. Quand les gens disent ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que déjà à la croix, Dieu a dit tout est accompli. Akufa gi pona nga futagi nyongo na bango. Yona lobi c'est trop tard pour na bino bozo condamner ngai. Quelque part dans nzembo na lobi avocat na ngai, yaya na ngai, juge na biso, papa na ngai, ce que banda boni na échoué. Donc bana nzambe bazo temps ko yoka ngo ba comprendre. L'album a 10 titres. Voilà, Tozana frère Deo, Omutumususa Koko Kota peut-être na Sima, habité frère de Azanani, Azali chantre de l'Éternel, Yabi, Azam musicien chrétien, Azana adorateur T. Naza adorateur. Oh, yo pourquoi adorateur? Naza adorateur. L'adorateur, être adorateur, c'est l'adoration, c'est toute une vie, vie autozo menée. Donc Dieu cherche des adorateurs. Mais adorateur et l'obité faut zaka moyembi. Ogo zapena maloba na yo za adorateur. Tout ça la confusion en athée. Que tu es adorateur pour naïmara. Non. Être adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu. D'abord, na vie naïe. Même pendant que. Même mon silence adore le Seigneur. Mon silence à moi adore le Seigneur. Donc l'adoration, c'est faut yemba. Na ça chantre de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire chantre. Na lo bon bien, chantre. Mais, na adorateur. Voilà, bandeko nyonso ya poto partout au Bozali, donc bana poto tozo bozo landa émission na biso expression d'artiste binomo bomo na kande masolongo ezo kende. Mais frère Deo, yebisa biso na nutoye bape moi moke moi mbango mingi. Na ndengo bandi o bandi musique na yo, est-ce que ozana ba soutien ya batu mususu to poche na yo moronde lobaka parce que tu vas nous bana ba producteur à makasi mais depuis au bandi est-ce que bazo soutenir yo bande ko musu toza na producteur moko à vanda yenda zo aider pour avancer dans musala na yo? Au fait makambo ne komi très compliqué pour l'instant. Mon minute so izana ba misuba osa ba structure na bango pour ba soutenir ba oya bango, ce qui n'est pas mauvais. Izana bande ko musu ko soutenir ka ba to église na bango et c'est compliqué. Alors pour moi frère Deo, jusque là on a soutien à ma capacité à mutumo bagatenga vraiment. Oui certes baza bande ko musu na puta benga frère Deo en tout cas ozo préparer concert na tindi boye na tindi autant na sali boye mais baza en grand nombre était. Ce qui nous fait défaut donc. Sur 100% de travail, le frère Deo a bimisa presque 90%. Donc, ce qui n'est pas facile.
donc presque 90%, mais toujours prier Nzambe atindela biso bato ba oya ko soutenir biso. Lelo komi so sambe en église telle oya obeta te église na bango. Ils ont ba structure mo esalama donc muto église oya obeta mais muto église oya obeta te. Donc ils ont une fois na bengi pasteur mon non pasteur na lingaki na pambola bana Nzambe na convention soko permettre nga gratuitement mais na pambola pe bana Nzambe na nzela ya convention ba découvrir message Nzambe tekat na nga. Réponse à pasteur Isaac Nini. Frère, biso sala la promotion ya Yesu Masia, to sala la promotion ya batute. Bon, na trouvé ngo mabete. Alandi si suka binga pe bon, na pena ba musicien bana nga, il faut pe baye bana. Bon, nazana on attend ko charge bana batu mususu te do yanga mo pe no fo baye bana ba mika pe mamba minene. Donc c'était ça la réponse. Donc moi ba mambo to kutana nango. Donc ce n'est pas facile mais je sais qu'avec l'aide du Seigneur, on va percer. Ba inspiration na yo uta wapi? Toyebi mususu. Balobi avana lala bien la ndoto inspiration eye musabi na mai parce que ceux qui peut tozongi na mokanda na Bible bino batu boyebi mo makomi makasi. Bible lobi na biso la nature même nous enseigne pas. Yo siko yo ba inspiration na zwango wapi? Na mai to ke pemela liziba to wapi? Inspiration mutape sa inspiration za Yesu. Le Saint-Esprit nda idaka biso asondaka biso. Bon, nga mingi yaka na ba mélodie. Le Saint-Esprit de fois na rason na yemba l'église na ba moment na biso adoration conduire qui monde qui au komi penza likolo donc qui en extase. Tu sens une mélodie monter. Comprends ya banzembo belé donc ya ndengwana. Mélodie moko mati na ki moi peut-être de fois na ka moi maman boye ndet nzembo ko nzela mususu te. Comprendre? Je suis en Équateur, dans la chambre d'hôtel, dans la mission de service. Dans l'ali, dans le dirait, et là, ils ont matangon de moi, maman, dans le yemba. Baye batale la kayo, bayo kisa masonité, papa ya borfelin, banabitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngaye, liboso ya banguna na ngai. Alongolanga na maboko ya baini bangai. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezanga kate. Donc c'est-à-dire j'étais en train de réaliser ma vie, j'étais en train de réaliser ce que Dieu a fait en moi. N'habité batela Yesu c'est vrai que ça m'a sonné. Yesu a appui na biso na tanga parce que moi je suis orphelin de père et de mère. Na bibiskani nzamba uteli ngai. Nga lingate ko accentuer bato omoni ngai na souffra boy omoni ngai na mona boy na ngomba on banzembo te. Au fait na tombola nzambe, c'est ce que le frère Moïse Matuta nous a appris. Malgré nos souffrances na tombola nzambe. Comprendre? Et na mona loboko nzambe na nzela wana. Ba avantage nini pour ça yo au la musique chrétienne ko ka pe otika na OK na peut pas frère wana au communo peut-être parolier to mo pesi banzembo siko avantage nini et pour ça kio le pour ça ngana sa musique chrétienne parce que na linga ngo d'abord j'aime la musique nga musique eza vie na ngai na ko sa journée mo batesa ngena ka musique na kufa na bela j'aime la musique et puis na musique chrétienne parce que je suis chrétien. Frère Mike Alambabi et banda boni na yemba Yesu Zambe mokele sika moko na bikela donc nga na koyembela bikela muté na koyembela ka Nzambe tina okufa. C'est ça et l'obité que bato ngambo musu ba sollicitanga te et comme la biso de fois ba folie pe musu ba baninga na nga ebele ba musu ba kenda ba maison mère ba musu ba kenda ba zaza na ba orchestre belé to bandanga na ba pe na nzela Nzambe. Mais les gens ont persévéré parce que jamais de ma vie n'a oyembele kila mona oyembela ka Nzambe tina okufa. Voilà bandeko nyonso bazolanda biso na émission na biso na oloba kaka ke émission na biso za expression des artistes ande tozomba ba artiste ya lolenge na lolenge nazo profiter pe na pesa mbote vraiment na baebanso bazolanda biso oyo bazali na mikili ya poto même na Congo mobimba sikoyo tozokota na ba question moko donc papa Deo ko répondre biso kaka par vrai ou faux et ko sa biso pe malamu mingi penza makasi idole na yo na musique ezala nani idole na musique vrai ou faux ande oza pas basé belé. Mais moko kako ya makasi simba motema na yo en tout cas nazara na mutu moko na yoka ebeli na mbala moko
parce que nga mon aza mélange bato belé comprendre na yo ka frère Moïse Matuta liboso na yo ka le pasteur Moïse Mbiye na yo ka Dambuta Kamoka mais nga lobino moko ka eza moi passe bon tout ça frère Moïse Matuta inde papa na po uti kunati bon asa bon la charité bien ordonnée asa papa a salinga solo na ko manzembu c'est lui qui m'a appris ça vraiment na moni za reconnaissant na musique oya batu wana oyo yebi ngambo ya ebale osepela na nani en tout cas la musique congolaise mais le kuta mabete na yoka ngo peut-être so na oleka na ngana baba na oleka bunanzila ba mozo beta en tout cas vraiment le kuta mabete na yo na chaka vraiment kate mais na yebi que tel existe tozui na yoka tozui voix ya frère Fali na frère Ferry osepela na baza ba grand artiste mboka moko pona moko wani ne simba rayo ba mi bali ba imba bien so biko simba nga molimo mosanto kam ta simba exemple vraiment étiquette na voix bien na peso différence na bango ko pesa différence te lobakaka nzambe makambo pe olukela problème d'internet na lingo kota mambute le problème c'est yo lobakaka liko likamute yo lobakaka ke voix ozaka bien te na lingo ba bongo te je ne parle pas. Voilà, comprenez les ambiance et émission. Namona ko pena bag ya musapi ya munene. Obale avant poigne. Poigne. D'abord musa nangi aussi ngana za la responsable. Bon responsable encore faut bal. Ouais. Avant bon poigne. Bon nem so elo moko. Ngande na za buina ndoko sala trop d'émissions et na ki tout le temps na musala et j'ai trouvé qu'il fallait na aide moko pembeni na ngai pour à soutenir ngai. Et vu que la pesara équipar nango agité, ça so muta se sentir responsable. Frère Deo, avant de commis déjà tozo kende pene ya suka émission na biso, okoko beta biso vocal ya frère na biso Carlito. Ngane na ponelo musicien vocal ya frère Carlito mo embit. Beta ma vocal na moko po bana poto bana kina même président na yo Moïse Matuta Holanda yo amonake akolise mwana. Frère Carlito. Ah Carlito ka moko. On azaya. Oui azaya. Mais ka moi vocal. Tala mwana na pate na nzambe molongoli masumu na mokili nalelaki mingi pasi na ngai ezangaki moto abikisa ngai Voilà, tozo kende petit à petit na suka émission na biso na préféré na pesa mote na mon boss Simon Bisika Zali Penza John Simon Penza bambote belé mon boss na Papi Loponga Bisika Zali monstre derrière la caméra réalisation vraiment bambote belé Daniel vraiment bambote ya grave to botamo na mokolo moko pe sans oublier Berdel voilà yebisa biso ba des avantages ni no kuta na makambo ya musique pe eloko nini ya malongo zo garder pas frère Moïse Matuta avant to ya malonga où je garde chez le frère Moïse Matuta c'est un formateur à former biso donc sozo ka frère de Mwanda sur le frère Moïse Matuta là j'ai appris qu'un musicien il faut attendre la Bible et j'ai appris que quand tu composes une chanson il faut aller dans la profondeur. Des fois, tu sens que c'est superficiel. Mais avec le frère Moïse Matuta, on entrait dans la profondeur. Et l'eau ma casse na zuyangwana. Des avantages vraiment, bon, j'aime pas parler des mauvais souvenirs, mais Moussala Oyo et Zalaka, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, il faut un banner solide, surtout sur les Kambabato. Des fois, tu écoutes un appel, tu as cancellé le morobe. Ils ont bongoté, mais il y a cancellé encore bongoté. Tu vois pas malobandé pendant que aujourd'hui misa est belé pour na musalango jusque là nous to gagner pénaté mais na lobara une phrase que même si Dieu me bénit pas financièrement mais je sais que kokota lola déjà acquis pour nanga parce que non c'est ndenga solo donc même à ta pour na kota lola je suis prêt à dépenser toute mon énergie tout mon argent je reste avec zéro mais pour quand na kota lola je ferai ça pour Dieu.
Voilà, tokomi na suka émission na biso vraiment bandeko nyonso bana poto bana kina bo s'abonner massivement na chaîne na biso zali vérité universelle pour bon manquer tes émission na bino ndeko na bino Jemi Mankunga bon élève donc vraiment merci ebele bana poto ba mbote belé na maman na ngai Hélène Mabondo vraiment merci pour vos accueils ane belé mono ya suka ezani vraiment en bref poto komi na suka bon mona nga suka na pamboli bana nzambe nyonso balandi biso o nyonso asepeli o sentir que na betisi libaku vraiment pardon limbisanga pona ka mutu et na pesi mbote belé na le boss John Simeon Simao donc na ndenga ngola Simao donc na pesi mbote mingi merci na bandeko na biso monstre ala sima caméra merci na bandeko nyonso baza nzinga na biso et kombo na nga frère Deo Mwanda bao bako koluka référence na nga subo kinzemba natela yo motema naza eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela nga oyo mokili ebebisa ye ozongisela nga ya motu ya nabungisa ye yaya na ngai donc début wana kaka moi parce que bani na suki ezaka ngai mais nzembo frère Moïse Matuta je précise mbote na bandeko na nga nyonso basute na ngai ndeko Verniche na Londres papa Bona na Hollande ndeko Israël Longo na Londres maman Chantal na Paris bandeko na nga nyonso en tout cas boza ebele talaka ba obsanga to komi na suka so na banda bino boza ebele merci beaucoup nzamba pambola bino bye bye tokutani na mikolo ezali koya vraiment au revoir vraiment ba gros bisous na bino bisika bozali même si papa de abwaki mère na ye tenga na bwaki mokuwa mokupandi na ye botika la malamu bye bye. Vérité universelle présente votre humble servante. Mbote na bandeko nyonso balandi ya internet oyo balela masolo ya YouTube ngai mosali wa bino Jemi Mankunga autrement plus Juanita moi la classe ya maele na bengi sibino tout bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle wana bo banda kolanda ngai tokozana na be mission moko ya ebele misala ya kitoko makambo ya malamu oyo ngai na bino toko passer ba mwa moko ya kitoko na chaîne na biso Vérité universelle na yango lokola yo oza abonné na chaîne na biso kotika la kaka yo mokote benga bandeko nyonso ya mboka nyonso bana poto nyonso oyo yebina ba Autriche wapi benga pe bana Congo nyonso bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle makambo eza na chaîne ya makasi takaka nga moko Jemi Mankunga na koti makambo ngo ivoirienne moko makasi mbange laliawa tokutana.